Kongabi oya ko makenga respect et pas ya noko nanga Moura pe azali. To be ake Moura de la presse pour soukisa makam. Moura azali. Décaré ma chia pe azali. Na côté mi sabino kaka na décaré, ngana ko lobelo ko mon côté. Kaka baleki nanga décaré mi chia na tele mi sabino na Moura de la presse bon. Mona noko nanga ali. Tanda chou bébé, tanda bango. Ngazali ko lobelo. Yeko ndenge nini? Na bokilo ya kilo. L'idée finit par triompher après un bon bout de temps, et la vérité finit par s'est révélée, et la vérité finit par triompher. Je vous dis un grand merci, grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons. Ça dépend à l'endroit, à un autre où vous vous retrouvez. Je vous dis un grand merci. Moi, on m'appelle déjà Décaré Bachia, l'homme de Boya et Makamboza, garçon à 1m70 par choc, Kingo Mambelo de Boule. Je vous dis un grand merci. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires. Ça nous fera énormément plaisir. J'ai toujours l'habitude de dire et je redis encore, la seule façon de nous soutenir, c'est au travers vos j'aime, c'est au travers vos commentaires, et surtout quand vous likez, quand vous partagez, quand vous laissez des commentaires, ça nous fait voir que nous sommes aimés de partout et nous sommes suivis 5 sur 5. Je vous dis un grand merci. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est là où on se retrouve pour vous faire des analyses équilibrées, pour vous proposer des émissions, pourquoi pas aussi des analyses, pourquoi pas aussi tout ce qui est lié aux médias. On fait toujours le nécessaire de vous servir et de vous informer si on a la possibilité d'être là sur place. Et aujourd'hui, comme on trouve l'opportunité de vous informer sur quelques sujets qui sont à la toile des circés, vous restez connectés, boire télécommande, et ça voisin, ça voisine, et ça copain dans mon salaire, ça copine, et ça mon tuto, au botal rana, il y a des carrés bachis, on a des carrés bachis, garçon 1m70 à bandi, à y déjà, pour la relever, pas ma relever, par ma zali, ma penza relever de zali, pour le moment quelques minutes, pour ma relever zali. Quand on trouve le temps, on vient, on va en parler. Donc je dis encore merci. Merci à tous les abakouks du monde entier, vous consommez, Massassi Aboutou déjà. Katia les abakouk de NCB, je crois. Aujourd'hui sur le lobby, tout ça sans effet, je crois. Sans effet, Nakatia SB, tout le monde retour très remarquable. Vient dans Gesho Ingange. Mon président. Mon président Gesho Ingange. Merci beaucoup pour tout. Merci à tout le monde qui a décarré de partout au monde. Merci à tous les abakouk, tout like, tout tcham, mon pépé film et des côtes. Tout le sarbaron que tous les gabons est belé. Tout ça va payer tous les gabons est belé. Tout côté belé, tout like, tout partager, tout payer sur ma page peut être sur mon compte, mon carte, ma film, mon chat par rapport à babi, maman ok, numéro 1 à la rame encore, n'est-ce pas, numéro 1 à la rame dans tout à la ma film et belé, tout like, tout partager, tout ce qui va commentaire, et ça la vraie qui te connaît, n'est-ce pas, tous les abakouks du monde entier, je pense exactement à celle qu'on appelle Mama Zozona N. Excusez-moi. Mama Zozona 1 de mère et Z, un grand merci à elle, un grand merci à Mama Zozona 1 grand merci à Talarabi, soit Linga, Biso de Karabashia, merci à Mama Zozona, merci à toute ma Linga, il y a Karine Monto, il y a Gilindaya, toute ma Linga de Karabashia, je vous dis un grand merci, notamment aussi à tous nos bonbons. Et puis sinon, merci beaucoup, nous voulons Radio Carré, Bachia, nous commentaires, nous j'aime nous la nous sommes suivis de partout. Voilà, laissez-nous aussi vous dire que nous sommes là pour vous tenir compagnie, toi, la ministre en condamnation, tu dois arrêter pour te critiquer, pour te glorifier, non. Là, c'est pas nous, tu auras juste à prendre un peu ça, ma canis, nabiso, namaramo, raisonner. Quand il s'agit de donner notre point de vie, notre opinion, on fait toujours le nécessaire de donner notre point de vie et notre opinion. Et sur ce, aujourd'hui, on a le privilège de vous dire que vous allez concentrer, peut-être très capital. Et quand je viens pour parler de ma chose aux Ananzela, si je trouve que c'est pas intéressant, je viens pas. Quand un ailleurs assez maman ba dans Ananzela puis ba ba ozela ba yo ka te ka nga lobani. Pas maman ba lo ba ozela ba yo ka. Maman nga lo ba sikoyo. Ba to ozela ba ko pas ba zela ba yo kanga. Nga ba zela ba yo kanga. Donc voilà, je vous dis un grand merci. Voilà. Fléchissons nos genoux. Tu m'as dit séminaire, le premier. Bonne fête de travail. Pas travailler. Bonne fête de travail. Bah travailler tout. Bah tout va salaire. Bah tout nous soit salaire. Bien, il salaire malonga. Bah tout salaire cop. Oh ça cop. Bah tout ça man il salaire penza malonga.
bonne fête des travailleurs, bonne fête des travailleurs, tout le monde, diaspora, on va regarder carré Bachia, bonne fête à Bango, tout, di Banamboka, bonne fête à Batutu, on va regarder carré, Erika Bongo, bonne fête, Jojo Loupé, tu hier, on s'est annoncé, Erika Bongo, bonne fête, les Grèces Mukendi, de prix 001, à les Grèces Mukendi, bon niveau de Bassango, États-Unis, est-ce que les autres sont tous zoatés, bon niveau de Bassango, c'est bon, pas, merci beaucoup, pas l'inganga, tout va regarder carré Bachia au monde, je vous dis un grand merci, voilà. Fléchissons nos genoux, tous ça déjà les lots, les lots priant na biso autolobela que ça la publicité dans cadre de TikTok pour mon avec manière coach la miniature. Bon bref, aujourd'hui séminaire où on a des miniature awa izo banda lelo bandi lelo dans cadre fléchissons nos genoux balobi et banda du 1er jusqu'au 12 Temeza, c'est lui qui a fait la promesse et fidèle. Mon tapé sa promesse à fidèle pour Kokisango. Donc tout ça la biso sont ébélé dans cadre Bosengé 101 direction Birmanie référence Raobank avenue Bosengé numéro 101. Il va pour l'église, fléchissons nos genoux. Tout ça, on a béni pour le Lukanza. Dans l'ère actuelle, aux attentes, ma kazaka prière, tout le Lukanza, mais chercher la face de Dieu quand il se trouve. Donc voilà, ok, voilà. Parlons de ça. Parlons de quoi? Attendez, je ne sais pas si j'aurai la possibilité de le mettre, mais je veux faire l'effort. Je veux faire l'effort de le mettre. Et quand je veux faire l'effort de le mettre, dans Boza Penza, attentif, il y a un camambo décarré dans Roloba parce qu'il y a des choses, on doit se les dire. Et ça va bien tant vérité, autres en Ngambo, il y a Bapaya. Et tu comprends que oui, vérité est ali. Ce qui est vérité, les autres en Ngambo, Bapaya, c'est que vérité et vanité. Vérité, maintenant, il faut pas payaner balo bango. Faut pas vendre na mutu. To ba kola na to ba kete, mambo bolo bo koselier. Biso to kola na ye, biso de bina ba ne ko kola na ba ne ko amne ko kola. Témoignage vivant. Ba to ba vanda na ye. To ka témoignage vivant. Biso to lo ba to tayo ka témoignage vivant. Ba bi to lo baté. To yo ka témoignage. To lo baté, to yo ka kande témoignage. On n'a rien à dire. Mais to ka témoignage. Témoignage au Congo wapi au Capi communication, je crois. Communication. En attendant, vous avez j'aime. Vous aimez la vidéo, vous likez, vous partagez. Puisqu'il y a un commentaire. Vous commentez. Vous partagez la vidéo. Par rapport, pardon. Vous partagez les voilà. Il y a une émission. Moko président Lomba Lobi Misunanga Natia Kango Epaya Sila. J'espère que bana bato internet bino wana boza boyebi yango na kosite Misunanga Natia Kango Epaya Sila. Sikoyo na pesa ka faute epa ya papa tellement aza na bande ebele aye kokumisa mwana moko ecréer division eni na mitema mpo ngai nde nalia na bangaka nzambe na nzala naza na éducation soki na koli boyebi nga c'est président Lombe. J'espère na histoire na nga tala na tangi classe na sircité ta mosusu na sauté to sircité peut-être nayeba ta kokoma mpe koloba mwa français moke président Lombe apusaka na kota ta cours d'histoire. Ozomona à travers ye na zui formation na bimaki zéro mboka tie moka uti mbandaka lelo boyebinga na komi na ba contact na ba relation moko boye quand même pe na komi marié na koyi ko wanga na ete mais mabe moko oyo ya saraki ya kulubana milliers ya ba fanatique ya bana nyonso ya ke atiaka misu na ye epa ya mwana moko ba nyonso bazalaki décourager bazalaki ya koyima yima tant que ancien na yebi mitema ya moko na moko balela na joie pe na yoka papa kosala boite bazalaka décourager à partir wana na yebi lisusu te soki bakenda kokuta na restaurant ngo et sala ke ti lelo soki boyamba moseka na émission te na yebi te soki bayambanga na kota ka internet te Aziza moseka balongwa simba a cause nango. Ah, mais... Abonnez-vous sur Okapi Communication. Beraye. Baza mikolo, baluka bazongisa réputation ya papa na bango malamu.
parce que bakomi kofingisa nde elombe ozomona na bacomportement o bango baza bakoupe d'ailleurs batraitaka président elombe aza famille normalement fa azala famille libota mpo aza papa ya belle-vie ok artiste avivaka na mosala na ye koma ngai na kozala wana ndenga nayebi président elombe na époque na biso tuna baleya na bosala ekokutanga kutu na baperiode wana tozali na baleya banyota bawibe ozomona bamuya président elombe abandaki koya na bamoseka baziza bango don natangi bandeko wana te sekaka moko mamoseka na yamba ye makalunga na yamba ye pauvre yende na yamba donc lule na yambi alain na yambi bao nyonso wana yambi tout na yambi donc soki lelo na kati ya groupe simba oyo atikali parmi baancien ya elombe oyo babandani ebandeli eza bongosi ozomona mais na niveau ya mosala nazosala na bacollègue manque ya considération manque ya amour parce que fruit de l'esprit c'est l'amour à part président un bongo si ye moko deux sila numéro 1 bongo si bon to na mitanga nanu te sila Léa tout gagné Moseka natangi sila Milo 5 Maya Okapi Communication. Donc, mon histoire, une émission qui vous permet de na batu bayebi yo mais nakopesa bango foti te ozomona esika nyonso tu mabe ezali malamu ezali peut-être ezala te ekende polémique te abali amoni Moseka ye te il fallait que ndenge to bandaka na groupe Simba anniversaire afi ya liboso to sanganaka to bandaki kozala bana mibali bakokende somba bamasanga baokende bayandi mosi babongosi banani tusu balegeya bancheka bawibe bakasi tozalaki lokola motu moko baperiode wananga nayebi ezalaka na seri moko nyota bango na leya baswani babundi do ezalaki ya kobunda babunda te mais batie bango tableau moko bazozwe boyeba likambo te mais ntango bauti koswana na répétition fille moko auti poto aye kaka wana na biro na biso si leya na nyota bauti koswana mwasi wana ye po abundisa leya muta liboso yake abundisa mwasi wana si nyota ngana olanda mais soki bolingo wana ekontinuaki lelo ke de tout le monde lelo ndenge tokomi bamikolo boye ensemble nzambe apesi biso pema tokola toyebana mpe tozwa mpe baresponsabilité toutaki esika moko epai elombe mais bandeko ya basi bandeko ya mibali nzambe asali chance oyo bakei po to bakei mais unité wana eza lisusu te bamosusu bakomi na baregret epuis epai ye moko papa elombe azalaka nango na pasi vraiment azalaka nango na pasi bon naloba awana ndambo bongosi merci hein merci d'abord à bongosi na biso e na kanisi ebele ya bongosi na kanisi ebele penza na kanisi ebele penza na kanisi penza ebele je me rappelle tokutana no na bandal
na kanisi bende belé na sima belé na merci beaucoup bilonga CP na émission oyo na tana ki mo mulay na kanisi pa na loba na ndambu na CP na franc na nino ba bébé ngoni sincérité na yo moko en fait au moni tant oza sincère tant ozo reconnaître ba oyo bazala ki bana papé lombe na ba oyo bazala o ba na sima c'est que j'ai aimé na ndengo o aligné bango voilà ne o aligné bango bike oyo azalaka te oyo azalaka tant oyo azalaka te oyo na sima oyo muta sur place na ye muta sur place na ye donc c'est qui to makasi la kisi biso que le moni tout est pas tout en papier ya bongo aussi dena vient penglo mandambu na en passant bo chala ba j'aime s'il vous plaît bo aimer la vidéo bo partager nga to sola na tout qui la conteste na ndenge lobeli wana na concernant groupe Simba 5 personnes au tangi na bato bozala ki obi si la numéro 1 déjà elle ça bango na marambo oyo si la numéro 1 on se voile pas la face on ne changera jamais l'histoire Papa le maire restera le papa de Sila. Ok? Restera M dans l'ongolare papa Sila Zabede. Voilà, il faut bien retenir. Papa le maire papa Sila dans l'ongolare petit papa moi Zabede. Pas un collègue na péton na il est au nyonso hiérarchie faut zala. Numéro 1 fois numéro 2 fois numéro 3 fois zala. Numéro 1 zara papa le maire l'époque to ignorant ngoti to boyer numéro 1 Sila zara Sila ba collègue dans groupe Simba. Na groupe salon autant comme na groupe Sima a commis président na a ignorant ngopé a vandaka toujours makola papel lombe azora coaching azora maboni sur papel le bazwaka et c'est pour cela papel lombe c'est la première fille que j'ai beaucoup misé mon énergie sur Sila. J'ai beaucoup mis mon énergie sur Sila. Na pesa le meilleur nanga o ba te belé bazote pa papel lombe. Ata ba ko profiter ko tamo na sima papel lombe ma papel lombe pesa pas Sila ba muso bazwa ngoti. Atabo bandeli mokili wa bandeli mokili pa papa le mesa koli énergie a pesa formation a pesa pas si la o pesa pas mutu moko te ato somele billet avion memie Dubaï ato memie Paris ato memie sope wapi ato memie wapi a pesa ngota ato so ma tala to ma yone papa le malingaka et tel ngo biso pété biso la to lo rappel affection te que papa le malinga biso l'histoire retiendra. OK, l'histoire retiendra. L'histoire retiendra que Papa Lombe c'est le père de Sila. Bolingo bongo sobe ta tol na ramba Simba. Et na bano ba ke muta baby si Simba ça ba vena. Ba vena ba na Simba si ba Simba sikoyo ba na mauvais sort. Ba na esprit na bango ko kabola diviser pour mieux régner. Ba kaboli ba place ba wuti, ba kaboli ba via, ba kaboli. Mais en passant, ne bo kabola, na so mo gagnani. Et beaucoup ça ka division, beaucoup ça ka séparation. Mais na mon tout au sam mais la biso bana nzambe. Bana nzambe ka séparation, na nzambe ka division. Bo sala ngondeni. Bo séparation et division bo tomber na premier degré. Bo séparation et division bo tomber na premier degré. Maman longa bo ko lobela te, maman ya c'est important. Des choses importantes, j'ai dit des choses importantes, des choses qui sont importantes. Vous êtes lié à ma solo. Vous avez mais vous avez la futilité, la bêtise, vous avez la première position. C'est méchant. Hein? C'est méchant. Vous avez mon terme, comme ça, si le quoi n'habitez franchement entre nous. Ne votre état si le quoi individu. Si bon, ça va être qui ça dit que si le numéro 1 an a tindi bongos. Bongos na SB. Bon a bongos na Zabaku. Bon a bongos à ça qui gère la simasila. Non. Il y a tel réalité par rapport à l'ikamboyo. Par rapport à ma qui était, je dois être sincère avec moi-même. Et non, si là c'est la première fille. Si là. Il y a apprécié l'homme à son époque. Tant vous avez tout le elle a rappelé tout on a mis l'autre mettre la l'homme à beaucoup. Tout ça là monter ma bête. Tout c'est pas il pas mon abino, pas un biso pe comment. N'est biso comme le vraiment nyonga. Entre nous tous cela. Il y a biso comme quand le vraiment nyonga sikota. Bon nyonga ndeni. Il faut qu'on soit terre pour digérer non pas pour comprendre de quoi nous sommes capables de la bénédiction de biso. Donc kenango bon interdit de pleurer mon les lazati am dans les lazati interdit de pleurer on ne pleure pas. On est là. Quand des arabes mort 12 16 to céder te ka bongo to kenango ka bongo. Ba sortir mais ba moi ba bongo ba sortir bongo salelo. Et va sortir fait pas ça dans kala. Mais on bénit seulement les seigneurs parce que trop tard la vie ça va répéter, azan la vie ça va répéter. Merci président Junior Moyoabo pour la émission qui toko. Tant le bongo ça va la quitte à Junior.
exposé, azo expliquer sur ma kamwele kaka. Ya si la place n'est pas à si la BBC théâtre à côté ni. Place ici la BBC théâtre, bon bien partir BBC théâtre. Bon aussi sango. Bino boko bunda na conscience, bino bunda na lote conscience kaka. Ba tu so ba ye lobby bon c'est ba belgi ba ka lobby. Mais to ba beta masaba sisi na bocha be ko ko do ya simande. Eba ta ba do ya simande ko le batangi irsilta. Eba ta ba kolo sima batangi irsilta. Eba ta ba kolo sima batangi ba belvita. Batangi ba sila batangi ba moseka batangi ba batangi wana. Bato batangi ba ya ndoa. Ba venate bato ba esimate. Surtout irsil ta bimi na libanga te bon belvia de ma côté ni. Bien bon profiter ndeni. So irsil ikuta bimi te bon belvia de ma côté ni. Bon lekise côté na ngazo lekise. Na ngazo lekisa bino bon leki ndeni. Bon na bon leki contre ko leka ya bon leka. Monopole na ko leka na besoin moi. Vous faites sika mon coco. C'est ça la comprendre bien maman seka. Na ziza. Bolongwa groupe si mais maman seka c'est bon hypocrite hein, franchement. C'est bon ça hypocrite mais maman c'est que les gars dans émission dit que y en a c'est bon un problème té. Si la Beckham ça mutanga so benga na ko tourner. Mais bongo si alobi bo CP la té émission papa le masala ka benga si la c'est sa première fille. Bino me so nyonge là. Boninga ne papa le me pas le modèle là. Mais bon ça la vérité. Ateli nga si là. Yanga boya na hypocrite. Wona sala bino na matanga. Bino tout ba comédie na matanga na bozaki ba mona ki bino te. Na basi, na mibali, na ba diaspora. Ete. Yara nyongo la ba garçon hein. Entre parenthèses, dans son maman c'est kana na Aziza. Na bien, yesi là. On va t'amichou na bien ngo. Yesi là. On sala ba tamaboke bongo poni torture, on sala bongo pourquoi? Quelle torture? Je t'ai dit quelle torture? Torture à modèle là pourquoi? Nabi torture à modèle là sala bango pourquoi? Quelle torture? Quelle torture? Je me pose des questions. Oyo bike naba diaspora, onga diaspora, onga nani, onga na si les gars boy. Tala son excellence Patrick Mouya ya biso ya bandala zala son excellence ministre de son état. Ya biso moko ya bana bandala zala. Honorable na biso son excellence na biso ministre na biso ya bana bandala zala. Honorable Patrick Mouya ya biso azala. Azala matama mais si la yaka boy. Atali ko gauche te droite te focus tole la mabolingo. Ngana nga ko sala matala te ti bela ma ko toboka nga bitoboka bobo ko tamane na mataba ko le bo le R107 la ma world it bo ko le kalika bla bitoboka ndenge ni toboka bino koma bo ba ni ko toboka bla ndenge bo koma ni ko toboka bla comment expliquer I wash my girl. Oh là là c'est quoi ça comme histoire hein bon là pas faire la qui ça bosse Natalo kabongo dako bomo nata science pas dako bomo la tension. C'est comme attention pas na bomo tension. Bobi tension. Si comme maman c'est kana ziza bolongwa groupe Simba pas papel le mal ba émission qui alinga aza si la mwana liboso a mise ba énergie bo sire bolongwa. Bolongwa la bongo. Mais bon, ça fait ça soit banaka donc tu y ba. Oh. Obi no so la killer. Ba no so comme so bi nemi na ibango. Yé ba te ko sa nemi na ye. Mais bon son abi so to ye ba ki to koma ba bi nemi. Na ba na peut-être na ba te que tu sa bi mais yo comme ça des nemi na o. Mais ça te dit que to sola so tu na chako souté to chana so to na franchise mais. Bon na bon beta to le to ami ba na ba H majiski. Bon na ki mo ba ya ngoti. Bon ba sans esprit bon ndé. Là avec tenga avec ngana yo to sola sauter na chao sauter mais vraiment ko die mais blanc niquer que vous profitez blanc exemple ma ko vous profitez de petites choses à la con wesh vous profitez des choses qui correspondent pas wesh pas qui wesh fait côté na makambo qui wesh fait côté na makambo
Maman c'est kadoma ndé maman c'est ça les émission. Si la néonanga so benga na ki tourner na ki nango tourner donc maman c'est kana si la bosola te papa pe lomba comme ça si la TV. Maman c'est kayo nyonga. Maman c'est nyonga pourquoi? Hein maman c'est pourquoi? Maman c'est ka pourquoi? Onyonga net pourquoi to sala ni to vana no mabe. Biso na SB to vana no mabe. To vana no mabe na groupe Simba bali ba bunda na le na chouchou na. Chouchou na nyota. Bali ba bunda kuna somo e tout ça mitou est là. Na mitou bo tout c'est là kuna. Bo salande to salande. Na mitou bo tout ça bo la lisa kuna. To sende. To sende nini franchement entre nous. Parlons entre nous. Bobi qui boza la première si la té. Bossé la bomele mutute. Ne pas bomele mutute. Vous avez pas vous avez un problème mais pourquoi un papa Lomba belle commande à la télévision, bino bonyonge lango. Bonyonge lango pourquoi pour quelle raison? Donnez-moi des raisons qui sont valables parce que les navana qui sont dans long, faut bien avoir raison valable. Boyebi penga personne na zwa si je na vana on va int même ton longo nga ça dépend boyebi penga danga pour déjà inutile de vous rappeler. De quel droit? Ya moski non je suis désolé wesh. Pas maman bongo ça lo ba yebi yango pas bongo ça ancien. Asa noyau ya groupe Simba. Maman bongo ça maman c'est nina ba ke mai za mabe. To ni papa c'est nina na ngolo ba fana na sa mai. So bi ke ngolo ku ke wingola ku parce que nina ça la na ngolo. Maman faut ngolo ba kota. Normalement faut ngolo ba kota. Na ba nina. Parce que Nina Koufi Ngolo, le fait que Ngolo a raison parce que Nina a Ngolo. Donc tout la paix balai, tout la paix requin. Requin n'est ni kuna. Parce que nama kamwa bambisi, na kata mai, na liziba bato liziba basa, bato bato kena ba monga baya, bato liziba, boya koza kiss bovana. Bato sa bato liziba ba mongo, bato mpoka bato bambisa mboto moko. Bambisa mboto moko, ma kwala. Ne makwala, yo laisse mbisa makwala. Ye mbisa makwala. Baki sala kindeki mbisa kabot botre mbisa, ocha mbisa makomba. Bota gera makomba mbisi ekota ah parce que makamé comme que sérieux. Pas bongo tza wa mbisa mai. So ba ke balela so bela, photo ndima. Balela za papel lombe. Mama bongo sa biso papel lombe c'est que c'est vrai. Pas si bola sa papel lombe casquette sama ki famille bota pas bokanga mage makasiti. Tout ce qui est la bino papier lombe, vous vendre papier lombe, le supporter l'évasion si la il y a un thème ma jalousie mal placée. La plupart, ce sont des personnes jalouses. Il y a un simba et il y a bien temps simba ka to beta maboko. To kumisa no to chano na plafond. To emba bino tina banzembo. To chano ya yepe ndale ka ya libanga pe vanda to ka libanga pe solo là. Mais tu bêtes beaucoup. Biso ko sans libanga sans musique, c'est biso mosco. Si la roha. Jamais. Et raison il y a un avantage moi pour naga place ba là. Moi avantage hein. Et pas kamite da yo yebi peto promotion azo sapo. Donc le roi to bêtes beaucoup. To ndima. Apprécier l'homme à son époque. Arrêtez d'être moni au même lingo bongo son loka au lobana. Sobo comme quand niveau car va quitter touro za toura muninga to PCP chance. Biso ba combo ezanango. Mais toi sous statut moi to comme na level makasi. Level so zanango. Il faut la fierté na binots. Si c'est bon pas bino. Et là qui pas oyo. Le pas oyo qui pas oyo. Le pas oyo qui pas oyo. Il y a que c'est tour de Holt. Faut vous poser pour la fierté. Si est seulement si ne bongo sa bêtise solo, ça fait chouchou na léa ba swana na répétition. Tant mudé bongo ça bon ça léa côté ça léa chouchou na côté de léa. Bola sa bolingo ngoti. Ba finga léa, ba finga si la matin midi soir. Ba impoli ba bongo ba tamona ba sima ba yana bino wana ba mikala ba yana bino basi. Bana ba manka si la respect matin midi soir bo salani. Bolo ba moment na to bomona te. Moi na tula wa télé ngala kasa bo mutangala facile. Voilà problème malambai. Voilà problème liko lango utakala facile. Si ça makamboza nango avosala ki danger. Si ça makamboza nango avosala ki danger.
Voilà le problème à Bassi. Voilà le problème à Mibali. Voilà le problème à Je t'aime. Voilà le problème à succès. Voilà le problème à entourage. Nicolo nango. Moutakala facile à Kassavu. Silisa makamboza nango. Avosala guidage. Silisa makamboza nango. Ma fille bazanga. Ma fille moutakala facile à Kassavu. Wana batam bavana na bazana simba. Batanga go simba. Bah manka basile ba respect. Yaya. Ici, interdit de pleurer, on ne pleure pas. En passant notre pépé d'amour, Papa Rock Rokabé la Bodo. Papa Rock Rokabé la Bodo, sans parti pris. Papa Rock Rokabé la Bodo, sans parti pris. Papa Rock Rokabé la Bodo, sans parti pris. Bima kolo musumo même ça papel, mais ça pour ma comportement na bino moko. Ba kolo musumo papel lomba koma ko mais ça pour ma comportement na bino. Bon moi la laisse-moi na question tu ya. Famille Libota marraine nango ezalaka vie ya queen ba ko changer histoire te. Famille Libota la marraine de ceux de Niba la famille Libota c'est maman nanyo vie ya queen mada. Ata bo nyon ba Niba change histoire on ne change pas. L'histoire retiendra. Bon mata bo kita bo lamba bo lia. Histoire eza bongo. Parce que maman c'est alongwa kuna poda sila. Mais femme sila na moto makasi. Non, pas ça télé, mais c'est trop grave, c'est trop fort. Non. Aux autres, Kim, ça va dans un groupe. Ah non, mais gagner, si la bonga, abonga. Si la bonga, ou bien abonga, combien t'es? Abonga, a gagné, abonga. Alonga, abonga. Alonga, ayoyo. Yo la ko kanga ko kite ya yo. Ah non, il y a Abonga. Non. Je m'arrête là, je m'arrête. Il y a Abonga. Mon plat bon pas na kosi na ngate na kosi. Solo ba tu peux no ba on ah na kosi okuta okosi. Na ningisi ka Zaire okosi la yo ngo kosi ko confirma oh mutu mabe alo pas décarré. Na ningisi ka Zaire